Allemagne, donc depuis Globe Terrestre Mbumba, vous s'abonnez massivement, vous s'abonnez, bah fan, ça c'est LUCV, vous aimez, vous partagez, vous partage surtout, vous s'abonnez massivement parce que vous informez, toujours la sabine aux Anakincha ça paye. Partout dans le monde, vraiment, on a sur Bandeko Balandi, aussi Bandaki Dakolanda, na quelques chaînes sur internet, et les longs appels, na préféré na qui taper sur le canal de Balbaka, ce qu'on une nouvelle. Il faut qu'il t'a sur les lieux autour de qu'est-ce qui se passe, pourquoi, et l'on est salami, ceux qui ont solo tout, ils ont solo orchestre fait choisir quoi. Cultura pays vie après que l'on a juste dit après que Panzana Bango pour la deuxième fois sous orchestre Panzani. Orchestre Panzani to éviter les apprendre ni orchestre Panzani. Même si soit loba comportement il y a présent Bango vis-à-vis la Bango moko ba musicien ezaki mala monter va supporter mingi. Même si soit loba que salaire ezala quitter même si baza ko loba que par exemple, on fout à 4 000 francs chaque fin du mois. Et on se connaît. Ok, c'est de quoi culture pays. Est-ce que Monstre d'amour a foutu à musicien 4 000 francs? Quoi, chaîne marque? Mon copain artiste les bus te benga qui n'enga la benga que musicien diaspora na comme junior le yep azarana. Ok, c'est lui qui choisit quand. Mais na bateau balongwe yep alongwe. Yango to yambie lelo na CL civil to solo naie parce que azo banasko ko carrière solo naie. Bonjour Junior Wende. Bonjour Christelle Maman Lopongue, l'éranium de la presse congolaise. Moi je sais comment qui peut et comment on Bonne Junior. Ngai ça va, yo pe ça va hein? Non. OK. Bonne santé, bonne ambiance, oui les sous comme d'hab Kinshasa Rondé. Non, comme d'hab, ndenge qui sasango izano kandenge zalaka na yeli susu kandenge na mesana ko ya donc voilà. Oyaki na culture pays vie mais le Junior Wendo il bana culture pays vie to ko évaluer pourquoi. Ya pe comme ça là. Ya comme ça là donc Musala Kandebe nazo sala na continuer à suivre Musala. Oui, tu as vu que ça suivi Musala parce que sur au quartier culturel, il a qui cité que au quartier musique, il a qu'il faut continuer l'homme sur aux armes comme tout ce niveau ça là bien au cost stopper musique aux bana carrière na osiko ya yo moko. Non ngai leo nangi bato ba retenir ezali moko. Oyo bato bayeba ki vice-président na kati ya culture pays vie, oyo bato bayeba ki décideur na kati ya culture pays vie, oyo bato bayeba ki petit monstre d'amour. Donc Junior Wendo a parti à Lelo nazali sous-souté na culture pays vie pour na okinzala ya kosala album pour moni to bando sala album kombo Boza Mabe. Junior Wendo azaki na deux chansons na kati ya Boza Mabe mais na kolala kolamuka banzembe komo komelanga belé. Na solo na monstre d'amour na bi papa nga na sala disque na ngai mais loko les a possibilité na sala disque na culture pop culturel ezo sala déjà album Boza Mabe. Na solo na monstre bino na lingi na tika bino ponga na ke no sala ya ngai disque mopandi et toyokani très bien na monstre d'amour patron na ngai toyokani très bien donc je pense qu'il y a pas na intervention sous na émission de sala ando lobela makambo nga na bandi ko sala ouais donc voilà mais toyokani na vraiment bien. Monstre d'amour et mon t'a accordé à lui Junior Wendo kende na yo loko senga autorisation na accordé kende. Et me t'a accordé nga penza officiellement donc ezala ki demande nga na sala ki accordango vraiment officiellement pour aibi capacité mona na aibi capacité moni ba leader na besoin de bazala na ba yeba ke mona oyo aza na talent mona oyo azo mekola mona oyo aza na ma problème donc nga monstre la monga comprendre que oui mona oyo aibi boulot na voilà Junior Wendo le bien à monstre d'amour aibi boulot oui aibi que yo mona aibi boulot mais tobito zonga mom ke sima par rapport à Junior Wendo ozaki déjà na envie wana kokoma président parce que Junior Wendo mi pesa ami sirnoma ami pesa kutuye moko président et vice-président et culturel sans que yemoko Félix Oizo kapisa yango pona non parce que moni ngai Zaki dernier album fallait na travailler na culture pays vie et on a selon yo moko selon non selon ngai na mutangaja comme ne Félix Oizo quoi donc ça na sali comme je pense que na solo ka na Félix Oizo quoi non na mutunga na ko so na été donc oyo Boza Mabe oyo ezalaki album oyo ya suka ya Junior Wendo batunde bayebagité je pense que na bimisi vérité wana na solo la na patron ngai na bino nga na oki posa ko sala
yanga album na ki posa ya kozala ko s'épargner ngai moko monstre d'amour abi wendo to travailler album ya biso ya suka oyo et puis to banden oko sala et sali ke na ko to silisi susu album ngote na moment où tozo sala album ngo ngai posa zo tonda ka rebele et voilà na sali nzela na ngai posa zo tonda ka rebele to elo mo fixe zo ka sala ki baton soyebi ke elo ko moko par exemple na sala ki na misu ya batu bo sepela ina ngote ya ngo bo se décida ki bo longwa yo moko te eza pe na quelque batu bazana sima na non ngai no beta solo na nga moko. Donc ça dit ngai na longwe ngai moko. Non. C'est décidé en tant que vice-président Léon na longwe cultural les batum soupe basi balandi. Bon so batu balandi ngai je pense que non linga pe balanda ngate nga fona sala oya ngai masolo nanga. Balandi te na sens que boye bo salelo na bino ensemble mais balandi yo que poyo longwe yango biso pe to longwe na biso. Ah wana sko mkolo yamba bango nde otuna bango donc Junior Wendo alongwe ye moko na propre grille na ye moko. Donc na zuita en ko solo là. Bamsusu je pense pas que balongwe neti ndeko nanga Carcine le zobu ye balongo ye penza ba bengani ko bengana. Donc voilà, o ngana ko loba na yebi yango wana ya mutu ba bengani eza Carcine le zobu. Donc ngai na solo na monstre na bi na kei. Donc tout de temps penza ko sala échange de paroles verbalement ngana na monstre d'amour voilà c'est que en vue wana katango yeki parce que ezala kinango déjà to tango yeki Kinshasa en vue wana Mathieu Makasi parce que biso to yebi Junior Wendo aye pour na studio ya boza mabe nzembo na liboke na deuxième nzembo na ende to yeba ki titre na ngote o leader na pesa ki donc nzala wana ye katango yeki Kinshasa nzala wana ko longwa Makasi ye si nzala bah oui kozaki nango déjà tango bano mata avion le bitango no ya ka bo eza pour na départ na non nzala wana ngai tant on a commis penza na Kisasa nde tozo travailler na mi moni na bino non il est temps vraiment moni monstre d'amour esika zali wana azala content penza Makasi ndenga za wana enfin azo bimisa mwana po boyebi monstre d'amour bano bazala ki pa na ye balikaki na nzela tata moko boye esale ke bazala susu bana légitime ya monstre d'amour te ngana otanga bakomba bato ate. Donc c'est-à-dire voilà ce que monstre d'amour yo sali illusion nanani kotanga tata mo parce que tu kan pesa un message Christelle oko tu kan pesa olingo bandanga hivi bando swana yo mabeno ngala ça va continuer donc c'est monstre d'amour ndenga zawana azala vraiment content na mona na Junior Wendo et du fait que yé moka ibi force ya mona na ye aibi que Junior Wendo c'est un soldat. Junior Wendo c'est vraiment un élément à ne pas négliger. Junior Wendo vraiment c'est Naza Penza artiste. Donc même papa nangai monstre la monde ngazali wana ayebi ki pasi na motema po izelo oya lobi nangai to lobaka toute vérité n'est pas bon à dire Naza ndenga na soyena papa nangai et batu ba pesa ka chance pour comprendre que enfin même Wendo kaloso yemo ko kolo kombo na cimetière Gombe sikazali abi et coquette ngongango voilà voilà ngongango et coquille siko Junior Wendo leader ça les groupe non déjà to ozokende nazo recruter naza na page ya ko recruter ba nazo tala ba talent pour moi je plus droit à l'erreur donc nazo tala ba talent nazo comprendre des talents ni nezali ko travailler nangai. Et puis voilà, mais à l'heure actuelle, Naza dans notre studio, nous avons préparé album Nangai titre Nangoza Azafo. Naza album Nangai album Nangai titre Nango Azafo et na mois de juin début juin, nous avons la single Kombo Nango Liboke parmi banzemo na ngai na tchana na album Monstre d'amour na longoli nzembo moko na ye nango ya ondezo bima o na embeli muta munene na Braza Raoul Ominga mon vieux donc son excellence donc voilà Azafo pour nani Azafo yo pour Azafo ndeko na biso cameraman comme nene c'est pourquoi ndeko na biso cameraman comme nene comme ne kwaku Quoi Azafo akoka na ndeko na biso ocho akufakiwa na nani Rossi que cela me réponse à paix donc quoi Azafo donc Jimmy Bokelo Azafo Pamphile Azafo mutazama be Azafo alors tokoyeba pourquoi poni kaka Azafo oui parce que ça m'est venu mon artiste toza batu biso toza ba artiste c'est-à-dire li kabo ezo yelangai
nde to sala banzembo na comprendre ngami nga titre nzembo feza nini titre album plutôt feza la nini taka na sala nzembo kombo ambulance na Congo nzembo ambulance je pense pas que botikala ko yokango wana na album ya Monstre d'amour I love you na ye ko ya na album to ngato sala bo mabe na chaki denzembo liboke na faiblesse d'amour ba titre wana nano je pense pas que boyo kango ya on ngaki ke naza toujours exception titre album na ngeza la azafo wana ko bi ke bandeko bazola na biso ba yebi na lingi ndete ba to basala ba illusion ba ko sala déjà ba illusion parce que za artiste oko pona azafo wana pamba te se ke za na mutu oyo azafo o asali ele mo ya mabe na vie na yango non azafo nga na lobi na mutu te azafo na lobi na mutu oyo Azako se sentit culpabilisé, oui. Mais yoko ça peut battre balinga côté. Bazafo, battu on a pu voir le bano. Christelle Azarafo, hein. Donc voilà, eza ciblé na mutute. Donc na bois qu'il y a en mutute quoi. Voilà. Bon so lelo battu ba lobby que Junior Wendo a bimisi titre wana ya Azafo pour na olubana ex patron Félix Oisé quoi. Non. Batuba penser na bango za négativité te na mutu na ngai. Donc ça dit oyo artiste a boulé za oyo yo zo lo baté. Ozo comprendre. Donc ça dit artiste na ndengene a boulala likambo. Donc voilà, o ngana boulé eza o batu bazo kanisa te, o batu bazo kanisa eza o ngana boulé te. Donc moi mon boulot c'est na sala ka ba thème ya bien, ba titre bien et pour na faire ko sepeli sabatu. Voilà. Voilà pour sepeli sabatu Junior Wendo l'homme de l'ambulance. Ambulance dans Nzembo ba découvrir vraiment Junior Wendo. Mais la Kinshasa vraiment ba découvrir ba yebi vraiment Junior Wendo. Lo ba so ba yo ka komba Junior Wendo komba Wendo wana mutu et ko frapper. Junior Wendo ta ambulance na I love you na Kinshasa vraiment écoutaté. Et lorsque Junior Wendo a décidé à ça la orchestre naï. Et puis ça non. Est-ce que tu étudies qui terrain? Non, bien sûr. Il n'y a pas de monnaie dans le terrain. Donc, ouais, si, sincèrement. Na moni muto ko bangsa Junior Wendo te na terrain. Na la za mwana ya Monstre d'amour. Donc ça dit omoni mukolo Monstre d'amour ya na Congo ko sala musique. Jika peka lo ngaye mukolo ya na Congo. Obi belema boye ya monaka. Amona belema danger. Masala ni na pusana bango bavandaka. To no compter que 4 personnes, mais to comment compter 5 na Félix Oisé quoi. Donc ça dit ngai pour le moment nazo mona te o ya ko bangsa Junior Wendo. Personnellement, na nyonso. Ça pour monsieur artiste. Non, ça pour monsieur artiste non. Non, pour bando tanga ba kombo. Parce que na minito na ba leader ne sa ba génération o zolingo koto po kota kote ba ya ba Félix Oisé côté kota kote ya ba Weranson te ya ba Jibel Tchana. Tant on le déjà boy. Christelle Mamou. Moi c'est battu ya Papine Zola Meso. Donc c'est à dire tant on a le bac déjà je ne vois rien au eko bangi sangai. Ça veut tout dire. Tout ça, promotion d'artiste, c'est artiste miné namboka na biso, bo sepela na bango. Tout l'inga katete que tu vendis tout temps à combat batu non. Parce que ton boyamba artiste, je pense pas que boutanga combat junior. Na linga na komi ko éviter. Ce qu'on a minute on doit beaucoup comme ce leader. Na leader ce que tu photo bando classé on a ran à bango nyozo. Tout tangi Félix Oisé quoi. Totangi Jipiana, Totangi Totangi président Jossar, Totangi on a zongissima. On a zongissima. On a leader ba ya solo penza. Ça leader à solo. Voilà, Totangi kana ba ba leader. So Totangi bango wana, bango baza ba gros poisson ba Félix Oisé ba gros poisson, toke na ba Fali Poupa, toke na ba Ferregola. Baka bosse boule mais bango nyonso wana yosko to bando tango pe na ba wana parce que comme leader loko la bango mais ngas on a lingi penza te to tanga ba kombo ya batu awa je pense que batu o ba otala biso bana besoin ka ya message na biso moko et que Junior a ko sala nini o ngana ko bisa bango ba ke Junior o sala ka musique qui a façon nini yoza congolaise doza congolaise façon ni parce que lelo oyo kokota o même kan o memi du nouveau to zaka o ezala ngana même du nouveau nini ngana botama de akala siko du nouveau on a bima onde il faut créer pe yo lokanga na sali nga il faut na sali lo fona même na musique Christelle Mamou mutu mon côté chanteur mon côté à part ba vie na biso akala akosa yo ke a memi style asika kedal azate to yo kutaka ko ba vie basala ka wana ba vie basala ka ba ligne ba papa wimba basala ba ligne ba Monstre d'amour bazo sala ba ligne yo ba VJB Wera donc ça dit ba ligne wana kaka ba papa Lutumba batike la biso barumba wana mutu mon côté leader mon côté aibsa yote
ke ngai omoni ngai à part ba vie wana ngam na yoko tselo ka bon na monité et ngai personnellement pe na monité loko ko bangisa ngai ke junior na senga kana batunde ba pesa matoi monité ba pesa ba ndimela ki talent na ngai na culture pays et siko na ngina bimsa talent ngo on y mettre pas iso azo entraîner mutu a bomba ndambu donc na bomba ipe ndambu ngana culture pays na koli penzato 9 ans ezebele na joué au moins 65% ya mayele ya culture pays et 35 on est tikali na kinda osala ngonga moko pe batuba je pense que ba osala dessus té voilà na 9 ans osali na culture pays bilan non moko bilan ngeza ba risque avion ba risque onde na tamboli mingi misu na ngai mukongo na ngai nyoka mina bakiti wana et bilan na mususu ya bien positif ezali monstre d'amour abeti singa ba grande salle Olympia pour présentation ya junior win de zala na salle mythique ya Olympia nga fana na Paris mais Olympia on ando leka leka nga onka bongo mais monstre d'amour abayaka kota simba micro ya Olympia mokile mona yo et ça a été fait. Et liboso Zénith na Paris na port de Pantin ando le kananga peka bongo monstre d'amour abi yaka vanda wana telema banda ko yemba de 22h à l'aube donc elo on ensenga merci na monstre d'amour patron na ngai et yango na beti ba grande salle na complexe ya salle mon côté oyo na cause la complexe nango voilà bilan na résultat positif na culture pays marqué ma bezalaki nango Margué Bousso négativité ndeko sanga pété mais eza pas si pona lo bango na TV ngana lo bakande ba salaire à 4000 francs au lobby ba salaire à 4000 na lo bay bon mais ba to lo ngana culture bazolela non moni bon bandeko oyo bazolo babongo oui so baza ba mikolo baza bien vacciné omoni biso toza ba meme ya culture pays na employé mo wana meme mais toteka mandenge moté meme na meme za na prix na yi non, kasi so ba peso pe 4000 kasi musalo yo sala ils ont mérité 4000 juste comme ça musa yo ba nofto comme ça ngai très bien payé talaka ngai yaki petit à monstre d'amour donc nazolo ba nazo marché ba mona ngai té muto ayebi monstre d'amour na ba musicien à l'heure actuelle c'est Junior Wendo donc patron ngande azana comprendre que likamna lo ba na bimi li banda même pas donc ça dit nga naza petit à monstre d'amour ba musicien na biso o baza wana ba tikali sima nazana posa bo idée si go monstre d'amour c'est un conseil que moi Junior en tant que mbiaka nabino en tant que vice-président nabino botikali donc bon meka ko aider monstre d'amour mbiaka na bango po longo to sona lobaki ebele bazana bayaki okuta yo non nakutaki bandeko bazaki bakit padel banakutaki bango bandeko nanga Guilain Samba nakutaki bango Eclipse Mososo nakutaki bango nani Indice Nikkei nakutaki bango Virus Ketchup nakutaki bango je pense que batunga nakutaki bango wana le reste c'est obaye bakuti ngai donc tant bakuti ngai na bimi déjà mbiaka na bango donc voilà ngana osenga ndenge botikali wana bandeko bo idée monstre d'amour pour monstre d'amour aloba na biso Junior ngai nazana posa ba vedette moni lelo so monstre d'amour a télé na podium a beta nete o mengi batu bazana mama wa moko mais so monstre d'amour abimi o senti que moi loko moko ye ndenge ngeza la ki so ngana mati na podium do ça dit o senti que moi batu ba sepela do ça dit na ndenge ko dégager loko moko boye o monstre d'amour alingara lelo na kei et sali passe na monstre d'amour mais on n'a pas le choix faut séparation na sépara ko na libela maman na ngai tina na sépara na libele wana do ça dit na banomela on a tikango donc pourquoi pas na bolingo ndenga mona ndolo bakala na yaka na culture pays vi ko kufate na kitira pe vina zo expérience pour na kenda ko luka boulot et boulon yango na zo luka siko voilà Junior Wendo déjà avant ezaki déjà banak dia ko s'annoncer Junior Wendo azolongwa avant kutu Junior Wendo zo kota maison mère ba murmure et circuler na kota nini non, arrêtez, non, non, Christelle Mamou, s'il te plaît, je te permettrai jamais le bac, ngana côté orchestre. Non, ngana lobby, il s'est murmuré. Non, il s'est murmuré. On a osé manquer un respect. Maison mère, non, c'est là. Maison mère, non, s'il te plaît, s'il te plaît. Maison mère, s'il te plaît, s'il te plaît. Maison mère, c'est l'un des orchestres monene amboka na biso. Mais ngai exagère na ngai te. Pas si on a mona na cultura bisengo on a mona na cultura si on a que no Lucas buzo bana bandela déjà ngana zaki micro na ngai fonga na tikela ngo mutu dans orchestre maison mère orchestre buzo ba pona yo na comprendre n'habite so yo comprendre ça ngana lobi ngana comprendre pas si on ngai na mona na cultura
buzoba oyo ngai na mona na culture soki na longwe culture ndenge na longwe boy. Donc voilà, na omona te orchestre ninga na kota oyo bazaka na bomengo. OK, orchestre mutam suna culture j'étais bien. Culture naza ancien, naza na répertoire, soki na ngina mata podium ngai kaka. Soki na ngina kita ngai kaka. Siko na orchestre ngota ngela ba kombo. Tu seras peu bazaki na peu omona na mingi te na ba répétition ba ninga ba. Mais siko so na biso ba koza bazo répéter siko na vendre na kona omela. Vice-présidente. Oh. Vice-président nota baba na ba travail. Ouais. Non, tu as on est zaki a yo moko to zaki a président na mais tant on mi tchaki parce que bandaki koya bazo kipe ote ils m'ont laissé aller au leader na opesa ki na groupe te omoni siko ngai na culture pays na tala ka batu boy na tala so na moni elika moloba na loba mbala moto na loba peka nde na lobi etelemi bongo so na biso pe Christelle Mamunde ngozawana tangila nga ba musicien culture pays 5 tu auras du mal la kotanga. Mais soki parmi Zella s'il te plaît, Zella s'il te plaît. Tu peux savoir ton message à bien. Soki na biso Christelle Mamou tangelanga 5 musiciens culturels pays, tu auras du mal à otanga. Soki otangi osuka na 4 et osuka na 3 na parmi ba 3 wana yeba ke otanga junior wendo. Donc ça dit nga message na ngai kendaki déjà. Si on a posé bande comme soupe ba message na bango kende pour ba aider monstre d'amour. Pour papa batazo souffrir. Alu ke la bino mbongo. Alu ga futa so ba studio. Aya so fula bino susu non. Na beaucoup de choses. Ayebi monstre d'amour dans la tala biso ayebi. Ayebi ke o accueilli et ça vraiment élément et ça trouve les dessous. Voilà, merci Junior Wendo aux artistes et les lobes de carrière. D'ailleurs, au aussi mais ce guitare, moi nzembo. Guitare za pona chaka ba pona décor nini. Eza guitare mo mtu ezala ki. Na le guitariste betelanga na deta mo. Beta na nzembo moko parce que to lobi pe mingi. To souffler mo mke. Voilà, merci Nabilonio entre-temps guitariste azo fongola guitare na. Obetika deta mo boy, nado. Nasali malaise pendant manka bolingo. Médecin a tiré thermomètre et température 40. Température est 40 ezali mabe pour la moto. Le berger de la salle. Oh chérie, maman. Oh chérie, ma soana na ekomi libongo to siolembi. Oh Zella, Zella, maman. Voilà, merci Junior Wendo. Même elle met tokende. Nasuka emission biso déjà leader na biso. To pesa quand même chance de soutenir et ça akabe. Junior Wendo na bande sous question wana. La Kinshasa a prouvé batuna nini parce que awa nde place batu bandima. Parce que place yo Musala na mboka oyo vanda en tout cas musique izalaka nango mais mingi ana Kinshasa. Non mais te ngai Kinshasa na ko prouver batuka na musala. Et on azo je pense que auto sala yaka boulot na biso ya boulot na lingaka donc batu ba pesaka lito ina bango nde ba pesanga tango nazaki na culture PV et ba pesanga lito ina bango susu na disque o nazo sala azafo ba rumba mogeza wana na kati je pense que boza décider batu ba oza décider musala ka nde nazana posa ba yoka ngai voilà lelo o batu ba komi kato kara bato balobara o balobaka parce que monde ne bisa monde balo bien pour créer et comme déjà qu'on circulait sur le net que Koffi Olomide a pandi du sous orchestre et Félix Oise quoi en tant que yo mon Félix Oise quoi lelo oyo au lobby bien que Félix Oise comme taper sur autorisation ya rolongo ya ça lelo ko noko lobani par rapport non mais l'accès les infos je pense pas que leader ya combo ya monene notangi combo donc à Panza Cultura pays orchestre bato ya monstre d'amour ici kangama bongo non je pense pas les infos archi faux donc soki ngai na longwe eza ponga na monique moment ngeza opportun yango wana soki ba oyo ba longoli eza tamsu ba buka ki mibeko ya culture PV yango ba longoli bango leader ya combo ya monene tangi donc je pense pas que ya ko panza wa kesa batu non Junior Wendo zo ko prononcer combo ya leader wana ti ya Koffi Olomide tout les manabiso sur place wana ti ezo déranger yo lelo oyo
Junior Wendo, question c'est anga, réponse c'est yo. Lelo oyo. Obi non c'est pas Michel lelo poto so na te. Que to so na poani. Lelo na yena kimia na nzambe parce que na uti matanga na uto lela rosi chimanga donc le na espoir so na te mais so le but so na to so na bisoka. Ah donc ça na pas to so na. Te non ça pour ça nga so. Voilà, lelo oyo Junior Wendo ne bandeli. Ba émission etikalaka. Bien sûr. Émission etikalaka. Lelo ozo lo ba malamu. Pona no sali disquette. Pour nous orchestre vandité so lobito yé de coup à langage à Junior Wendo échanger leader on autant à communauté comme autant à communauté contre Félix Oise pas non on a un problème na leader na bisoté à Montfleury non rien à voir parce que autant à communauté les lo non nazana ngande na poste yoka s'il te plaît Christelle nazana posande ya kosala ba propagande to ba promotion ya batute te mais ça va kombo batute zotanga omoni depuis tout à l'heure ngana otanga ka kombo ya Félix Oise quoi je pense pas que natangi de mon nanga tangi kombo batu non natangi kombo Félix Oise quoi na ba mission na biso ndenge na otanga tout à l'heure bino bosa na bino ba promotion ngam ko na sala promotion exact biso to sala musala na biso te mais ngai neti personnellement ngai Junior Wendo personnellement na tikala ko beta na quartier latin T et ça le plaisir hein natikala c'est pas non c'est pas non yo répondre à bol nous répondre ne pour le moment c'est pas non Junior Wendo za beto so en émission non la personnellement nga Junior Wendo natikala ko beta na quartier latin T na lota quartier latin T et les kangata na ndoto T mais si ko to ça l'émission na biso tozo beta combo ya quartier latin tu vois pas que yum tozo ngo créer non c'est là s'il te plaît ogang na songa seni non yo menga mwana mwasa kitoko wano za nae la tenue mutuna eza mutuna kana eso ba question za nga yo kana psa yo donc c'est à dire na beta na quartier latin T je ne vois pas pourquoi ngai nazo sala interview na ngai tozo sala émission na biso boye tozo tanga combo ya quartier latin groupe amune na mboka na biso Congo. Je ne vois pas les pourquoi. Ngai photo za la kaka. Non. Interview na biso question et bimisi combo ya leader na biso na pona. Il se murmure na combo na ye. Non, ils en ont faux. To souke na épisode de réponse ils en ont faux. Voilà. Motoko autant ande combo na été c'est ça le problème. Et déranger pété? Et déranger pété. Ben oui. Les lobby autant à combo moto leader o bobandi sika. Au monde bozala. Bon maintenant identité na bino mais lobby to yo Junior Wendo guerre na héritier watanabe guerre na feregola guerre na po ni po rara aluka remonter azafo wana ezo besto ezo succès wa makasi no sa promotion artiste mboka la biso hein nga zo tuna o ba mituna non mais ba artiste mboka la biso na ko pe osender otanga ko Junior Wendo ça la pe yo comme émission na nganzambe ngana chance batute promotion na yo ça appelle oté le ko zo benga ngo za promotion mais na ko yamba pe feregola lelo na tunie kombo na yo na mbi fali pour para tunie oza makasi hein si ça promotion boto solo siko comment nous osons la réponse non mais parce que ngane kati émission na ngai okomi ko tanga ba promotion donc yo lingite na émission na batanga komba ba leader et je ne vois pas les pourquoi. OK je ne vois pas les pourquoi ce que ça mais parce que ils servi ngane le côté et servi ngana carrière na ngai té et qu'on rajouter et l'autre côté na carrière na ngai pour na yo zo mona ba existe raté pour na oh bah ça existait boka bangoti boka bango basala bangote nous artiste yo quand mutunya sauter n'habite so ba leader o ba la ndanga ministre ba contredire ngo te mamu s'il te plaît to kende na makamuna biso bato ba retenir eloko moko Junior Wendo azo sala disque na ye azafo Junior Wendo aza disque ya 5 titres donc bon za la dessus te talaka mwana uti pembe na Félix Oise quoi mayele ya générique ezawa na mayele ya ba verbe komi awa donc si on a avec ça va verbe des fois tu talaka na Félix Oise quoi donc c'est à dire Congo bopé sangai matoyi bato diaspora vient nga pelika bombongo alligator vient ngai bazebele bakombe ko kima e banida ki leader ko kim ça va komba kala ah pelika bombongo alligator Nikila Maserati ma solution Papi Leroy carte illimitée formule Yasuka nani les sous Apis Volcan Petit Nanga Robino de Paris musicien diaspora awa
kino na poto ba concert ebe raté siko ba do fonctionner ndeni na poto parce que ba keso za poto eza ba wenyo za na poto ba betaka ba chaque samedi pe okota kana lirwana oyo to yebi des choses na osara ba playback non oso na professionnel la musala bande ko na biso ba betaka kuna na vouloir bango te na déranger bango te na ko vexer bango pété donc voilà ya boulot na bango ba betaka nga za na kisasa de temps en temps tu le sais ngai mouvement na ngai on a betaki kala ezaka na kisasa engamo on a créé mouvement na kisasa kini zamboka ce qu'on a comme résident penza na kin donc voilà donc siège non mais c'est ça à Kinshasa poto komika que nota la bana na ngai bébé Priscilla bébé Précier bébé Bradley donc ça dit poto komika na que nota la bana na ngai et si non voilà ka siège ka bani dia ko ça recrutement oui recrutement déjà bandaki mais officiellement na ko annoncer ngonde nazoleka na chaîne monene ya mboka na biso na place awa donc pona ko luka mutu ayebi musala na ye aya pembe na Junior Wendo il trouver siège à Kinshasa oui ba place ezebele Mitterrand ikini tabala za chargé pona makambo wana Pamphile pe na tindaki pona makambo wana donc voilà ba place ezebele et to ebini to ko sala quoi. Pour promettre na ba congolais nyonso ba jusqu'au temps Hollande parce que biso ba comment on a biso pe à Kinshasa bande on a biso kinpe ba comment Hollande mo internet o ba ozali ba Hollande mais mingi eza libanda ya mboka message nini fort aux gens la bonne musique donc boyebi biso nazamono na koli pembeni na waze quoi boyebi que biso ben sanité vraiment je pense pas que na ko prononcer ngo na monoko na ngai et musique nanga on a lobeta ezaka musique mon il y a bien makasi donc c'est à dire bon ça là dessus té mato il a mis zaka grand tout ma ouvert pour na koyoka barumba ya Junior Wendo et je pense que bon ça a décidé musala c'est le vraiment Tom Magas voilà merci Junior Wendo merci na yo Christelle Mamou motema ya Papinzo la Meso donc Papinzo la Meso na Bondi na PCP Judith Wendo mbote na Bondi na PC Odette Kigoma toujours et voilà message mon pour na Félix Oizo quoi j'aime ça que vous allez encore là papa merci je pense que na le bien en 4 fois na opportunité au pesinga na sala disque na ndenge yo moko pe o rassurer que o sala promotion na ngai enfin ozobota moi na combo Junior Wendo na mokili ozala pe fier je pense que na décevoir yote abotika mona moko mona solo yeyo officiellement mona enfant légitime ça que tu peux ibana na ba sala pe ba groupe na bon ça no promotion bato donc voilà merci vraiment merci donc monstre d'amour ozala de suite na ko décevoir yo atamuke TV na ngaji pe le combo conseiller Venangazeka Luzeka prêtre donc voilà merci Nayo Christelle Mamou. Donc question moi émission tout ça qui n'a déjà émission moko par téléphone avant oya Kinshasa parce que utu ya même pas 2 semaines mais tout ça que kazo kutana yote avant le mois culture pays mais to répondre une question wana et pour ça les logos des jours répondait biso mingi baba ki yango atomboka ya bon téléphone pour ni ya face à face par rapport ya audio et circuler qui pour